Bosso na politique officielle sur terrain, le lot aux alliés, le 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, un an jour pour jour depuis que Félix Antoine Tshisekedi a commis président de la République démocratique du Congo. Un an jour pour jour depuis qu'après qui serment, il bosso ya ba Congolais, il bosso ya ba invité à ba payaro ba qui ébélé. On se rappelle sous dans le discours na ele ko moko zaka important. Félix Tshisekedi avait dit a fungoli maboko. Yelo ko la tata na batu nyoso ba Congolais ba ko estimer que bazana eloko moko malamu ko ba ko mema pour le développement mboka ba ya elongo ko travailler na ye. Mais depuis un an, qu'est-ce que nous retenons? Na bilan Félix Tshisekedi. S'il faut relever Mbangu Toromona, approche à Salagi Liboso sur le plan diplomatique, la Souga Manda Kabila, République démocratique du Congo, un peu affirmé diplomatiquement. Kabila est mort le président, va voyage dans Liban, les acquis suscités. À Tika na voyage moko officiellement, les acquis réunion ya Nations Unies, où Joseph Kabila Tika au Kende. Assemblée générale plutôt Assemblée générale des Nations Unies on était au Kenya mais ma voyage on a état boy on a que sommet boy Joseph Kabila pratiquement avec ce qu'on était République démocratique du Congo et comment qu'on vivre dans l'isolement mais depuis que Félix Tshisekedi derrière tout le monde a bougé un peu les Kambango République démocratique du Congo et sur la carte isolement pratiquement à chaque sommet international où République démocratique du Congo a allé représenter soit par un chef de l'État ou encore par des délégués, il y a le gouvernement selon la demande qui s'est présentée. On a les éléments qui il y a Félix Tshisekedi une année, mais aussi libération des prisonniers politiques mingi. Franck Diongo Azali Banda, bande rebelle bakanga na ba dossier belé même le colonel John Chibangu a utayi Gobima na fin décembre donc au moins sur ce plan là Félix Tshisekedi a fait un grand pas à assainir un peu le milieu politique. Mais aussi les cambas gratuits de l'enseignement. Gratuit de l'enseignement, mais logo oyo. La salle où ils qui liboso 14 élèves, na sima vide pour être parents basana bakokité depuis un certain temps, depuis septembre. Félix Tshisekedi avec accomplissement, il y avait aux la carte de la Constitution, article de la Constitution, que paie sa gratuit enseignement de base. Na ba élèves nyos na ba na nyos la République démocratique du Congo. Et comment concret, yango ana to moni lelo yo ba na so moni mwana otelenga na soit fobo. Tout n'a pas botti, pourquoi moi nous avons 10 ans, 12 ans, c'était parce que les lots gratuité de l'enseignement est allé. Depuis que Félix Tshisekedi a comme président, volonté à ça la belé n'a beaucoup allé. Volonté à ça la belé. Tout le monde a semaine à Souko et qui s'est na une année, tout le monde qui est chef d'État à Londres a un État qui veut. Ce n'est même pas un souci, ce n'est même pas les Camerounais comme à lobby. Ndenge séquence mo ko nazali bana mboka batunake betuna ebele bana mboka batunake et bongo lika mboko dissoudre ensemble ce chef d'état le crise ezate so crise ezali tala ndenge to ko sala c'est on est comme la constitution et puis ça qui ba réaction mo ba tolé belé Janine Mabunda alobaga me ko lo amelelo na RFI peut-être caméra rappeler Janine Mabunda qui a franchir ligne rouge qui a reçu ko ma wana ko ça débattre na institution président de la République bon on a fait Tshisekedi le rôle à mututé mais bon on a le rôle à institution président de la République alors institution président de la République bakenda kana débat na yango de parce que yango ezali ko battre les bons fonctionnements de l'institution. Tout ça awa na permanence il y a eu de pes biso boso na politique to awa. Tout la ndenge ni ba combattant bazali ko célébrer là il y a alternance. C'est vrai officiellement il n'y a pas d'activité moko commémorative à Minene na annoncé na bino que d'ici juin 11h rebeti chef d'état zo compte en conseil des ministres oyemwa ko diriger yango azo compte en conseil des ministres le gouvernement mobimba conseil des ministres le commencer que bandi 11h il faut que la ti ba 16h pour ici là donc officiellement il y a aucune manifestation qui est prévue pour le journal mais batna bat ko célébrer yango na ndenge na bango toza wana permanence ya IDPS ba cadre ya IDPS baza ko kota réunion mo pe kala mingi te pona kotala ndenge ni makambo za ko sala mais la tomoni bande ko ya UNC baza ko sala marche moko to merola na bango te parce que ba suka wapi mais ba continuer limiter parce que ne vers échangeur mais la journée à dimanche 26 janvier et une très grande manifestation organisée dans la société civile. Ça ni IDPS ni cash, mais la société civile, bah il y a des bateaux, et ça bateau à cash, ou bah c'est pas en activité, on est au sein de la stade, ils ont organisé dans la Pacho Panda, Zakari Bababasu, Bababasu plus la bande de Belé. Parce que ça mis ça mon monnaie dans le stade de Marty, bosso dans la politique officielle de Rosala. Dimanche j'ai annoncé dans le stade na Soutan, donc ça bisogno soana, bah le but bon qu'on a solo là, na bakino, est-ce que le chef d'État Rosala et ça va cambo to monango dimanche dans to roya mais ça en permanence il y a IDPS sur me reçoit bande ko ba combattant bango pour na bango une année oyo ba juger en ndenge nini qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché avant to comme na ba élite bato ba vivre la réalité quotidienne ya mboka oyo za ba oyo mon bato ba mesa da ko tamba na ba jeep ada prendre besoin à $2
il y a un billet à dollars. Et ça l'a quitté, ça l'a maté, talier, peut-être pour un problème moins. Vous à la base, je me rappelle ce jour, Bandeko Balatara Pembe le 24 janvier 2019. Pembe, Bakena est belé, la cité de l'unité africaine. Et c'est quand beaucoup d'avocats prêtent qui serment. Tourner à Rotam, Bolato soit na bande de côté un peu pour être deviner à Bango par rapport à l'un chef de l'État. Ce que Félix Tshisekedi dit une année déjà dans pouvoir. Na une année. Quels sont les points positifs et négatifs au Yomoni, au Ezali Bosso la politique? Négatif vraiment ils ont été positif parce que et récite Ezali parce que gratuité de l'enseignement na noeza que loko ba komaki en constitution mais ezaki appliqué té. Si côté au monde mboka ya talino mboka na ngai il fallait quand même gratuité de l'enseignement ezala. Pe loko ya mibale récite Ezali parce que tozo mon misal les autres salima partout banzele belé kufaki babokasa babongi si vraiment banzele belé vraiment zo salima kapela yangwana kutu banzela mususu ngona bakimwenza bazo sala yangwana vraiment gratuité nyonso ezali vraiment ils normal lelo soko moni muto azobo ya Félix Tshisekedi lo base à la congolais té obiso toza ba congolais tozo ba ke mokonza mboka azo sala et bongo pona na to sukisa nayo et bongo pona bato bazo kanisa ke no mokonza mboka azana volonté ko sala ba bande ko FCC bazo tiela ba kal bon pona bato bazo ko sala po ba kale mokonza mboka biso to ko senga bango batika parce que les lois ba mususu bazo ba to sala soulèvement populaire ba mususu bazo ba ke to sala bo pomba ke pela moto bango bana na bango bazana ba poto bazana ba dip wana ba konyo ko la kutu bana Félix c'était bazo nyoko le biso nde ba petit peuple c'est-à-dire réseau la ki sakena tour na bango to ko voter bango te po muninga zana posa ko sala bino bozo lenga bo entrecalé bo konziwa eza ya nzambe babundisaka yango te batike biloko wana mwana mboka zana makanisa bien ake nango liboso biso tout ko sepela poto za ba congolais. Merci ndeko to ngota ndeko mususu ndeko une année depuis que moi la moka Antoine Félix Tshisekedi a comme mokonza moka bilan nini oyo za ko sala na exercice na ya liboso loko la chef de l'État est-ce que ezali largement positif ou encore ezali négatif? Merci pour la question monsieur le journaliste. Na bilan ya chef de l'État positif ezali négatif ezali. Du plan positif na kolobake durant une année le chef de l'État a réalisé makambo oyo bato mosusu pendant 18 ans bakoka ko sala ngote wana eza aval ya liboso ya mibale chef de l'État a salué que dans ba pays mosusu mutu tango zozo wa pouvoir azalaka na posa ko bengana bato nyonso oyo basala na pouvoir ya kala. Mais il a sali effort, il a récupéré na batu mabe na batu malamu pour que batu nyon soba sala bazwaka volonté ya ko sali la peuple congolais. Maintenant les négatifs oyo na moni eza ya que chef de l'État azana motema munene makasi ya koloba lelo muto asali makambo mabe neti ba Albert Yuma bakanga bango na ba dollar na ba avion batie bango na ba résidence surveillée au lieu de mettre bango directement devant justice va se retrouver na prison. Maintenant effet ya kotika tamulayi ndezo pesa ba n'importe qui baloba ba n'importe quoi lelo na ko regretter mutu neti Shadari atelemape devant média kozwa courage ya kolobake nakopesa mot d'ordre soki bakangi Albert Yuma. Je me demande mot d'ordre Shadari en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que un commandant de la police na ebité ordre à kopesa ngona qualité nini ya ba milice ya peut perdre pour bakota na nzela. Ça c'est ce qu'on appelle en tentant à la sécurité de l'État, c'est-à-dire azana posa ça la coup d'état. Toyebi déjà que Shadari azana posa ça la coup d'état na Congo, mais toyebi que justice ngonga toko kanga Albert Yuma na Shadari akozala interpellé. Ce que moi je demande au chef de l'État c'est quoi? Asala maso bato nyonso mabe oyo ba se retrouver devant justice ba répondre na makambo ba saleli peuple congolais. Pour ne pas aller plus loin, je suis en train de m'étonner. D'ailleurs, la Bible dit la femme doit être soumise à l'homme. Là, c'est la première des choses. Si nous reconnaissons Dieu, nous devons être aussi derrière la Bible. Et de deux, si aujourd'hui, notre constitution a voté la parité et que moi, si peu à cause se retrouver devant Bamibali et Loba, on ne contredit pas ça. Mais il faut qu'on y ait des paroles, garant de la nation, le chef de l'État. La constitution lui dit
il peut dissoudre le Parlement au cas où il trouve que la crise est persistante. Mais aujourd'hui, il faut consulter Sénat, consulter Assemblée, consulter Premier ministre. Par quel mécanisme? Parce que le Sénat et l'Assemblée nationale et Premier ministre, baza cadre à FCC, cadre à PPRD, n'a qu'un de tout droit au bi, batumoko, consulter bango pour bango bandi, dissoudre bango, c'est difficile à gérer. Maintenant, Mabunda chef de l'État reste chef de l'État. Awakalate, ceux qui vont continuer à bêtise, nous les peuples congolais, dans la cité de l'OIA, le président, Tozobi Manayo et Longo Lelo, to panza parlement et ko panzana. Je dis, je vous remercie. Nous avons la réaction Bandeko, Bandeko fait sa lecture na bango par rapport à l'A1 et chef de l'État. Parce qu'on relever les points négatifs et positifs. Dans l'introduction, on a relevé les points positifs. Au finish, on a conclu, on a relevé les points négatifs. On a moni. Donc, on a pour Nayo, là, on a fait ce qui dit, pas point positif, pas négatif, exalté ou bien exalté, yo moni bilan on est. Bon, au moni inde baloba que non, donc muinda, donc il va faire na sa mesate pour européen sa moline. Muni bataka likula mesa po engengisa. Donc eloko ibosa na zivisa na mokonzi ya mboka. En tout cas, aujourd'hui pouvoir obako gérer mboka. Mais obako décider té. Inane koki. Pebe comment eloko décider ça veut dire quoi? Donc na sens que non mokonzi ya mboka to tout mboka so asimo libunga obako tala. Na kosi abako taka kutala baki ko décider té. Mais na mito inane koki mokonzi ya mboka pebe ngo bako motala yo. En tout cas, chalaka changement, la guisa que non, en tout cas, aux alliés, mon peuple va voter qui yo. Oya sima libunga yo moko pesi, il sait que non, biki rouge, na malobate. De tout le monde a déjà. Bon, et on musna loba. Mon konzamboka, tout exemple pas Jésus, oyo avant na kina ba porte nae. Batu ba bomai kaka, batu bazaki peme nae. Et c'est tout ça bien que nous avons coalition pour le chamboka kimia. Yo bi mon konzamboka zeba que non, vous avez coalition pour le chamboka kimia. Mais il y a bien que non, dans cette coalition Nandoki. Donc FCC, FCC. Kabila a le pouvoir. FCC, donc Kabila a mon conseiller FCC, mais FCC, on est d'abord ministre, nous tous au Bataka na Kabila. Donc Bengango, FCC. Tant qu'on va Nandoki, donc il joue Moussou, au comment la Ndoki a aucun côté, Moussou tia, à Kupumba, joue Moussou, à Zangi, pas au Pumba, à Kosimbo, na Boutoupe. Donc il faut ça que non au Vandi Nandoki. Donc les lots, soit peuple et Zali, qui est yo Kabonana FCC. Mais ce Kabonana FCC, en tout cas, ils allaient passer. Pour atteindre aux alliés moyens nyonso, on va caler idée na yo, va changer. Donc c'est là moi idée na zaki nango pour la mokonzambo. Merci tous appelé Motumo Koto yo, ça Motumo Koto, ça appelé Motumo Koto bongo ici. Ndeko. Na inane oyo koloka batebela baza ko senga chef de l'État à Kabouana, Joseph Kabila. Est-ce que pour Nayo, pour pousser Nessi Kamoto, pour vendre Nessi Kamoto à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, et Yangonde, et ça est élément négatif na inane na Yangonde est un élément négatif. Pour ceux qui totalement bien, à ta moukolomo te papa Etienne, na 37 à l'itio to sala, papa Etienne a tiré la rondima bateau te. Ndoki basala neki camaradité, Mouyibi basala neki camaradité. Fais des comptes. Akoyi bagara yo. Et là on y to lo ba par là. To lo ba ke bata FCC atabo sal atabo laksi bango bola mundenge nini. Ndenge si ba mesana bango na mabe. Ba ko sana bango ka mabe. Et là to senga na chef na biso ke aluka mweni ni ya ko kabwana na bato yo. Bato ba ko luka mweni ya ko salirier kaka fait des comptes. Ba ko lingate ke asala mandat na malamu pour nini deuxième tour a ko doubler sous mandat. Ba luka mweni ni ba ko essayer na mandat na oyo. Mo continue biso azala mabe moko osala te. Mo continue biso azo sala nyonso ya malamu, je pense que biso sto mona. Ba gratitude déjà ezoloba déjà belé. Donc pour la bateau bazo ba azo la kamingi azo sala muke. Azo promettre plus on sala muke. Et ça là qui année moko to robenga ngo ya observation ko observer batwana. Mais si on est au continent 2020 et comme année ya ba action mutu nyonso o akoluka atelema na nzela na ye esengi biso peuple to s'en charger na ye
mokonzi atika biso na ata biso peuple to sa charger na bato nyonso ba otema liboso nzela na ye po bato FCC trop c'est trop biso to sepela te 37 ali to to bundeli bango ngo te lit na biso 37 ko ke na pamba bote to bebisa ngo ka te pona bato FCC ne toza contenté ya kovanda na bato ane sika moko. Merci mon frère toza mutu moko to yo papa na inane ezaltango tomoni ministre moko aboyi ko exécuter par ordonnance à chef de l'État na inane c'est un espace tomoni présidente de l'Assemblée nationale à répondre à la chef de l'État bilan nini o sala inane o bon bilan ya chef de l'État na moni na inane o asali pour ngai na moni 4 mois ya prestation ya serment ya président à travailler qui toko sans gouvernement 7 mois ya gouvernement président comme na ba difficulté ya ko travailler pour moketelema alors bato yo oyo nyoso bazali aux environs ya Kabila oyo bajingi président de la République azui batu wana azui na ndambu ya sikasangisi batu ya PPRD batu ya tsela ba parti lela ba basangani bakomi kaka na même morale ya autorité morale na bango le monsieur Kabila mais na parole oyo Janini Mabunda aye koloba que président koki ko dissoudre parlement te bakokende na banzela nyonso po bakoyisa président po na ngai na moni président atelema afungola misu azala ya kolala lisusu te soki président na biso azali kinois 100% bakinois bazo souffrir to bunda bitumba awa na permanence papa zala biso ba misu tozana bapota awa na makolo o nyonso bapota tozoka awa lelo toza ta remerciement mon côté nan remerciement tozoko luka lelo tozwa misala to sunga bana na biso tozala bien président na buzoba ezoloba Janini Mabunda na buzoba ezoloba Shadar auto kabola ba machette lobi awa akabola ba machette wapi précisément na chaise na batu na bango ya Ligue des Jeunes que akopo bazonga bilanga to basako bilanga na bango ezali peuple balobi ke bakopelisa moto insécurité kokota na mboka président azala miso kofungola na inane na ye oyo lokola azali garant de la nation azali chef ya institution nenge aye lelo aniati Kinshasa lelo na conseil des ministres oyo azali oyo kozonga na ye maloba o biso tozoloba awa président ayoka abanga mutu te asala nini te abanda kokangela biso ba Shadar abanda kokanga ba Janini Mabunda abanda kokanga Albert Mayuma bakanga bango nyonso autorité morale na bango wana akende na CPI aboma biso mingi biso ekoma kotanga po tanga koma pasi na bagaz awa ba misusu bakufa ba biso totikali biso susi na biso ezali lelo ndeki totelemi awa to setandaki ke président koloba mais to eki bande ko biso mususu ngambu kuna bazoloba ke biki rouge ya président lobi kuna biki ezanga mai biki ezanga mai baloko bobenga encrezate na kati ya biki batu na biso ya ngambu okuna malgré tout ezali je o bali ko ba mema président appliqué abangelo côté soki bango batie tembe ezala Mabunda biso toyebi Mabunda sambelaka na kinkole biso kinkole banane na le kankar bato bamelaka bakila toza capable ya kocheje ya kolanda église nyonso ya mabe wana to banda ko buka yango to banda ko tumba bango na bandimi na bango to banda ko tumba bango po ba délivrance kota na Congo toza susu na sengote po tozo souffrir kozoloba boye olelo côté otiki mwasi na bana na ndako nzala biso to souffra to yaka pona bango ou bien basala biso pona bango ou bien pona mboko za biso nyosu. Merci ndeko. Pour la politique officielle, je crois que pratiquement comme na souka to suba tendance nyoso bandeko balobi akombata ba telemi mingi balobi za ko sala mokonza mboka loba ta mokonza mboka lobi te avec mokonza mboka dans la conseil des ministres a que makambo ya lobaki ya soa na bitu rouge ande ko pas relever makambo bandeko FCC baza ko mokonza mboka dans la bitu rouge en présalité oyoki pe bandeko a balobi makambo ya Janini Mabunda
ndenge alobelaki président de la république c'est mabudo la président de l'Assemblée nationale oyoki pe commentaire ya bandeko par rapport ya bapropos ya Shadari oyo alobaki moto ya komela kosima soki mabe ekomeli Albert Yuma akopesa mot d'ordre baparalyse mboka oyo ezalaki makambo Shadari alobi ezalaki vraiment motu ya séjour na biso ya d'ordre parce que awa te motu ezalaki plus ndenge nini bandeko bajuge la ya chef de l'état oyoki bapoint de vue na bango oyoki le côté positif mpona bamosusu positivité kaka mpona bamosusu basali lecture positive et négative mpo na nga au début naesaki bino positif na bolobaki deuxièmement nasuka te kosukisa le point négatif ya bilan oyo ya chef de l'état ya une aye ezali lokola baordonnance ezali signe te ezosala bato ebele mpasi soki baordonnance wana ezali appliqué plutôt tokomona gestion ndenge mosusu na jekamine oyo lelo eza à la base ya likambo ya 200 millions tokomona makambo mosusu tokomona SNCC oyo esengeli emema minere na katanga kasai mpe eza komema biloko ya kolia ekozala na dynamisme moko mosusu ya gestion mais malheureusement likambo wana esalami te bandeko mpe bareleve yango awa mokonzi aza kosanctionne mpenza te aza motema monene ntina sanction bato baza kozela moto ayibi soki justice aconfirmeka ayibi basanctionne nga eza bapoint négative nga na moi na bila chef d'état sanction mokonzi ya mboka tosengi na yo ndenge bandeko bakomanda bakosenga sanction bakomanda babi sanction moto ayibi soki eza lisolo soki justice aconfirmeke moto wana ayibi tokoyokelenge mawakwane point totike na résidence nde bato batelemi so moto bamesoni akosana nta koyiba rétroviseur ya moto soki bapolisi aconfirmeke ayibi ake makala ayibi rétroviseur oyo so tobi tobongisa tokopesa 2000 francs tosombi yango totie mais moto par exemple ayibi 200 millions ya mboko avant na résidence surveillée résidence surveillée na ndako na climatisation azolia ebi osala makambo nyonso moto ayibi etapa se retrouve na makala moto ayibi 200 millions aza na ndako na ye eza eloko oyo oza kosengaka justice esala mosala kosenga mokonzi ya mboka ayiko influence na justice te mais atoba na justice pena lwamba wana no boyebi kaka bato ebele bashitaki bena lamba mosala mabe bena lamba recontrake non azalaki large na rentrée judiciaire mais depuis rentrée judiciaire salama azosanctionne bato te aza kobaluka se kobaluka wana ezalaki point de vue ya bandeko tozosela tokota na kati ya permanence etat oyo bakadre bakosala réunion na bango tomeka mpe kozwa bapoint de vue na bango par rapport ya une année ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi depuis la commune mokonzi la République démocratique du Congo 24 janvier 2019 24 janvier 2020 tokobika sasuka c'est-à-dire sasuka na deuxième siècle eba malamu mpona komokanisa malamu mpona kobeta lisolo ya komona bete azaka na mboka moko beta lisolo moko te obateka mboko basalaka ne baliki so bateki mboko koma révision ya binangola na plaza ozomona nde badeba banationalité osala pourquoi obatela mboka na mpo yango nde ayi merci
Est-ce que na pesi bino mbongo? Bon, nalingi koyebisa bino boye. Toyokana. Olukaka makambo. Bon, nalingi kosenga bino boye, Nasi nayebisi bino. Lobi matine politique ya makasi ya kafu ekozala awa. Tokani malamu. Bamekaki musapi na munoko soki mino esebimi tokosu yango lobi. IDPS viva. Est-ce que nga naza na kati ya institution ke bakolongolanga? Lobi tokoyebisa na ba vérité. Bolandaki nga na Top Congo. Yango naza koloba boye. Totika mokonzi ya parti aza na réunion munene na baponami na biso ba député. Lobi 14h ngai na kozala awa po toyebisa na ba vérité.